Pour Yagola parle au nom de Sila. Miss Lolo parle au nom de Sila. Tendresse Liboma, elle parle au nom de Sila. Quand vous voyez tous ces chaînes-là passent à la télé pour inciter Modéro et tout, qu'on soit Batunion, soit innocent, insulter Belleville, oh, bino, bon, on a Djibouti, na bino. Totike Bobake, la montala, te pona Simbino, ya Gabité. Ah, non, non, Sila, et c'est cher. C'est cher, c'est cher. Ce qui c'est vrai, Sila, il y a valeur, il y a des comédiens. Yagola parle au nom de Sila. Parce qu'il est Abakouk, parce qu'elle est Abakouk. Nini, oh, ton démarche, Nini aussi la sali. Tendresse, Lukaka dali doucou. Et on va Lukaka boua toke de pointe noire. Oh, yo, surtout, yo, so bazui, yo. Niveau ma famille, va te recharger ma plainte. Ma femme à Belleville, mon débat en Akanda. Surtout yo tendresse yo moningisi mabele na TV. Soki yo pena ba baki yo. Batu ba olongi sangali kamuna lobi. Kasi yo mo otala no nengo komite ki mwana ngole la ngonza nzelani. Yo ka soni ko mwana mama. Otingami mwana batu donc yo okomika ko sala be mission kaka o sala ka be mission sur Belleville o sala ka be mission sur Belleville ya Gabi tala santé na yo tala mai tala fufu tala santé na yo tala santé Belleville ba maladi o bima o belebele na nzoto wana eza Belleville mta pesa yango te okoy motema mabe ndiye mutu asi ya sida boye pour la nini okoy motema mabe ndiye mutu obela maladie incurable. Tu as la maladie de mon bébé, tu as évité. Yo ma vie, Queen. Lokola yo mutokenda ko yebisa bayala gola ke yo na Belleville bokabona po Belleville botola ka mobali ngo nani. Na âge o de yo komaki ma mobimba bokute na Belleville. Soko zaki mwasi akobala vie ya fa bala yo. Fa bala yo. Mobala bazako tanga selema samba ba bijou. Azaki mobali na yo moko via. Azaki mobali na bino tala. La. Yo nde ba respecter ba banga yo po yo sa nani. Wa muninga na biso ya lisano toko sakana ya Gabi. Toko sakana. De ngade sa bena oluka matière no makasi. Fona na ba matière no pena ya salité ba tufo ba yoka. Yo mwana ndaku ya Gabi yo mwana ndaku moko ya matongi nga na yebi a part ba misusu bazangu nga na yeba ina bango te eza nani ser na nga Jolwemba mwana ndaku ya Gabi yo mwana ndaku oya théâtre na âge nini yo zona diplôme d'état donc yo pela lo nimi na opeda ko bo finga mutu aleki bino na nyonso tina niveau d'étude aleki grâce liwelo aza nzoto loko muta bela malade ya kati loko pekisaka mwasi na yo te yo komona loko mwasi alesaka yo oza na makasi aloba na mwasi te obongama ndenge baloka etale na prison oloka etikele fufu bokozanga bisika kosala bemission bosala bemission na kati ya bawese bino kasi beve aza ata bino te bafan na Belleville nde batomboki. Voilà, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, devant vos laptops pour nous suivre sur votre chaîne Congo Victoria TV. Parce que moi la moquette na moquette na bonjour de ma famille Libota, bonjour la famille Libota, la grande famille Libota, je vous aime beaucoup. Ma bijou n'a bien une place Bozali, et ce soit les États-Unis, Belgique, France. Na mone maman moi comme ngabi maman kutunga na na Kampala. Donc bambo une place Bozali na Kampala kuna et longo na ba famille Libota mususu oboza de partout. Je vous porte à cœur. Ma famille Libota, to solo là.
na bosa na buku buku fo ezalaka pembeni oh makomi ya Gabriel lobi asalaki émission makomi ya Gabriel ezali awa merci beaucoup nanu na muto asali ke bakanga ya gola merci na yo vraiment le balobaka nzambe likolo leta na se soki abuki mibeko atangai mama kulutu na mine famille bota soki na buki mibeko bakanga ngai mais soki na lobika bosolo tina ya muto kokanga ngai ata bato ata to komi na leta bakomona kaka na lobaki bosolo batu oyo bata mitema mame bata mitema likundu lokola baya Gabi lokola ba Mida lokola ese lelo bozo ya kofungula munoko na bino pe eloko na sepeli ya muto aye ko condamner Belleville est-ce que Gabriel ndongo vanda na kiti bongo na munene na ona makolo ndeza ovimba okoye koyela biso video oyo ezolakisa bisika Belleville akangisi ya gola si seulement si la patrona Belleville Kandi mwana moke na motete na ye elle a fait arrêter la gola oui elle a 1000 raisons elle a 1000 raisons il faut ozala abakouk pour mona mabeso bakangi ya gola parce que pour na bino ya gola aza bénéfice na bino ya koya ko finga ka Belleville na TV ya koya ko sisa lokumu ya mwana mwasi o aza mwasi ya mutu quel que soit la libala deuxième bureau bino bo répondre nga na commentaire de bo ko finga nga on n'en disconvient pas Abraham azaki na basi combien David azaki na basi combien menzamba benge l'homme selon mon cœur Abraham abotsa Agar mwana musala na ye likolo luka mwana donc mabe na mukili ebandi awate namoni na préféré na nga mutu o abali na libala deuxième bureau pour mubala sepele na ya lingi ye que mwana mwasi o azanga valeur la femme est censée comme Yagola Modero Totokani c'est un père de famille Modero azana mwana na ya liboso na ye bato ba yebi Modero ba yebi Suzette c'est une grande fille à cause de la paix to cause anepe ba âge moko mwana Modero ou bien à cause de la paix mukolo nanga comment na lelo Suzette on appelle ça ya Modero ba koko lelo vitesse Android mwana nyonso na bozwi ya ba para kosomba mwana téléphone na $100 akosomba mwana téléphone na 200 et 150 et 130 koko ya mode asimbi téléphone na otala YouTube amoni Yagola qui insulte son pépé oui c'est vrai ya mode aza c'est une personne publique aza mutu amaboke nde toloba na lingala mais ya mode a une famille ya mode a une femme ya mode a ses beokilo et ses semeki ya mode au-delà de tout Modero Totokani il a na réputation oyo ya ko préserver ya ko protéger pour rien seulement pour salir Belleville pour dire de mal de Belleville donc il a fallu Yagola pas abakisa susu ya mode il a fallu Yagola abakisa Serge Louyeye o atangi pe ba classe nebele o azape utile na kata libota na ye innocent qu'il est ayebe ata makambo kote utate ayebe ata réunion ya bosoto esala makana na groupe ya WhatsApp ya ba kuluna na ba mbwa ya sila vous croyez que bosono bana Belleville que Belleville akangisi Yagola likolo soni na lobi ya neti sila po Yagola parle au nom de Sila Miss Lolo parle au nom de Sila Tendresse Liboma elle parle au nom de Sila quand vous voyez tous ces chaînes là passent à la télé pour inciter Modero et tout qu'on soit batunion sur ba innocent insulter Belleville oh bino babona Djibouti na bino to tike bobake na mutala kate pona simbino ya gabité
Ah non, non, Sila, et c'est cher. C'est cher, c'est cher. Ce qui c'est vrai, Sila, il y a valeur, il y a des comédien. Yagola parle au nom de Sila. Parce qu'il est Abakouk, parce qu'elle est Abakouk. Nini, oh, ton démarche, Nini aussi la sali. Pendant qu'on peut qui ça Yagola que arrêtez de citer les noms des innocents. Parce que les Kambo, oh, bina bozolo ba kimpe, ces gens les Kambo lokuta, ce sont des mensonges formulés. Les lobes au vent, vous regrettez que Bakangi a la poignée. Ceux qui Belleville ont un nerf solide, il y a supporter une insulte. C'est l'homme belle-fille. Dans mon thème, mais Marina l'a batté. Bon, Marina là, c'est une femme de quelqu'un. Oh, ça, moi, ça, la vie, ça, la famille. Pourquoi que Marina tournerait pas à Belleville, yango Marina soit fingama. Si yagola na Marina, oh sali ki ndumba ya saleté payé le côté parce que Marina loue une maison. Marina zanda kunae. Marina fait sa vie quand même et ça témoigne quelque chose que c'est une femme. Marina tangi classe belé ko le yagola aza ignare. Inutile à la société. Donc une espèce ou que na kotandela ba ninga basi badra. Dans l'hôtel, il y a Kouzou. En le voyant comme ça sur la télé, il y a un finga batou. Azo finga Marina, azo décortiqué Marina Zazoba, Marina Kizengi, Marina comment Zoba, la Belleville, mais la Belleville Saki. Azana preuve. Azana preuve. C'est ce que mon amitié première cabine, ngai yagola, naza mwasi atembe, na fingi Belleville, na fingi mobile à Belleville, na traité mobile à Belleville, on a encore traité. Bon, quand on baza ba faible, non? Donc, bien qu'on finga batu na TV, ceux qui m'ont accusé, oui, la loi existe. La loi reste la loi. Diffamation est condamnable et en plus, diffamation a mérité. À diffamer Moutou, il faut bakangaye. Parmi Batou, oh ya mesana ko finga. Ezana Moutou a suki mutema. Eza vraiment Moutou a suki mutema. Non, non. Peut-être mobile n'est pas tali. Non, non. Tu dois réagir. Si c'est vrai, makambo oyo, yagola olo bayo yebi angote, tu dois agir. Et ceux qui Moutou a agir, le net yo ese. Abi ese yo za na monopole olo bapo za na poto hein. Et c'est ça ça na qui cherche seulement ça na courage. Et c'est tout que non bien nan. Na bino nyonso ne ba avant na TV au finga Belleville. Bon contrôler ba propre marque sur le Belleville. Bon contrôler pendant que ma vie na bino est clean. Bon contrôler pendant que ba bien. Bon coquille pendant na yo finga mutu. Mida bima na TV ba ba mona. Ya gabi lokola yo sali campagne na yo makambo yo za na ozo kokolo bango to zo ka soni pona ndeko lia bambongo Belleville lelo ndeko zo poignarder Belleville yango ke no pesa matière pa ba esena ba mida c'est regrettable yago la zo mérité même prison ya kasapa yago la zo mérité même prison ya angenga. Azo mérité d'être célébré ou atapa yo ka klaxon mi tuka la libanda te ne zo lele kota la carte. Yago na zo mérité prison sa mabele. Donc pour na bino nde bavandi ba osambwisa mutu, ba finga mutu, lokola bino boza ba mal intentionné, bo fungula ba chaîne na bino pour na belle vie. Bo somba bitunga. Ndeti yo ese mida. Ya gabi lokola ba okangi sote ba boyi na bango tension ya ko mato ya ko craquer na kata prison et comme oh Belleville lokola bino na kitalata na bino butu ya monda molili ndebo kenda ba réunion na bino ba comédien bo makabatu cible na bino ya touro eza Belleville mais ya gabi yeba kango Belleville ko kufa te soki bo makabatu. Cette fois-ci, vous avez mal choisi l'adversaire. Vous avez mal choisi la personne.
Et moi, dès moi na bato sal ni ya Gabi dès yo Bellevue sala uni. Donc on en parle na yo avant na simba ba colite na yo. Émission de sur lesquelles lobby marabona loba ken lobby ondeni. Marie-Jeanne Bololé. Asa maman ya bana, Marie-Jeanne akolisi bana. Marie-Jeanne akolisi bana ya Gabi. Yo Gaëtan na yo tango yo ya ko luka makamu. Gaëtan na yo ya ko luka. Aya ko tango te ke laisser ma mère botika maman na maman ngo dirait maman ya malamu maman correct. Nzo de maman ya YouTube, maman elengeye. Ya Gabi baba kuki ba finga nani Marie-Jeanne. Bazo finga Marie-Jeanne ba finga Bellevue. So Marie-Jeanne fa kanga munoko pa banga sila komi nani na mboko yo. Sila. Alongo comédienne humoriste a komi nani. Ou bien ngana yebite ke Fatia abimisa ki maman Denise na bokondi, abimisa ke na trône na ye a remplacer ki sila. Toyebi ke boza batu mabe, busala mne kosala mabe. Mais ya Gabi ko ya kosala be échappatoire na TVT. To so yebisa ki yo. Position no essayer bani. Mais loko oyo zo luka eza mutu a Bellevue mais ozwango te. Ozwango te. Yo yo sepela te pa bakangisi ya gola. O peke bakangisi ya kokufa te asa la prison. Oui, elle mérite la prison. On mérite prison ya Gabi. On mérite prison. Donc, bila makamunyo so on ya gola ya ko finga Bellevue na TV donc yo deti yo ya Gabi personnellement yo sepela nango. On appelle que convocation ya Thérèse yango donc ya Gabi. Yo kote la Thérèse o ya ko finga Bellevue na TV Thérèse sa kabela ta maya komela. Po bino ba la Thérèse bo ba sengi. Yo senga Bellevue, Thérèse a senga Bellevue. Mais cette fois-ci, tu as Bellevue se méconduire le soutien na ba sentiment na bino ba comédien. Na mona ki mona mobali et tout là mona mobali yeba na tante ceux qui raïs dès yo raïs yo. Et loko ya raïs ça nani. Ceux qui raïs qui le boula, ceux qui boula, ceux qui le boula, ceux loni. Tellement loko yo. On a na la télé on a finga on a ko ça va truc yo film choc pas badika. O tornion le bête en toro bambi choc na nini na capo abimi makila na zolo torniol modèle la bête film style choc wana. Oh ya sa maman abino si la booster ma vie. Et à son il y a miganga que yaza artiste actrice ya Nollywood na ba vie wana te na mito YouTube eza ko ningana YouTube est balancé mais du moins to moni kolo YouTube eza na Bellevue na théâtre na mwana lokola grâce Luzolo a sali film à grâce Luzolo les autres tala makole kasila. Ce qui a solo batona balobela yo basa elo promotion. Bolingo o bango bakola accepta na bino et ça va ça la promotion film bata la film. Makasi ya bakuke ezaka kokota na ba commentaire ya ba vidéo ya batu ko finga batu ko ya ko finga batu Nicolas Sila. So neti ya Gabi ndengo lobi ke o soka lobi ke Marie-Jeanne lobi ke Sila za na mwana te so pe miom so ide nini. Bellevue za mwa te Bellevue za mwa mukie. Bellevue ba longola biloko akata libumu te. Bellevue ça ba trompe na ye, asa na matrice na asa na tous les deux trompe na ye. Au moment porté son dans ba pesi Bellevue moi na Bellevue ko bota. Bellevue asa kamoko na sila te quand même. Siko ya Gabi fa yo lo bango kaka yo mto boti nini boti bipolaire mo na poto na mwana na mususu oyo asa na Kishasa oyo tekeka o teka na basi ya poto moi mobala asa ki mon pono boti nini boti nini po bota na nani ya Gabi oza motema mabe ya Gabi oza motema mabe na yo
yo avant kata mutema po yo kufa liboso belle vie avant kata mutema yo fo benga belle vie senga belle vie pardon soko sengi belle vie pardon to ko bunda na liwa ko kata mutema no kite po osali mutu mabe mutu azana yo mabete mbongo ne ezana libumu na yo ozape na lambo to zala batu ya gabi boniko motema to bike bo babino batate to boza mitema mabe bokote la batu banganga bokote la batu likita so bolinga bo mona mutu amatate bolinga mona mutu amatate a prospérité na théâtre soki mutu wana abandi ko mata na théâtre bino nyonso bandoki bobomaka batu na théâtre ya Congo bokota likita mais ye nazo yebisa bino likita na bino bokoti po na belle vie eko simba te ya gabi soki si la bota te soki mama miom soki nini belle vie te azaka na miom te azaka na miom te soka boti te sa tanza ba bota mo amuke okala bake yo na ya gabi boni ko loka boye ko ya gabi yo na belle vie bo ashimoko tozo luka ba film ya les amis du théâtre total la tango ba tourner la belle vie age belle vie azaki na age yo azaki nango. Oui, belle vie quand on a la série 7. Cela ne veut pas dire que yo za muninga na belle vie. Ya gabe sa maman mubimba. Osa maman mubimba o banda théâtre kala tozo mona ba age na nanga zo ya ba théâtre. To otala nanga yo yela. Ndenga na kutela na TV, na ndenga belle vie pa yela na théâtre. Yo ma via. Queen. Lokola yo mutokenda ko yebisa ba ya gola ke yo na belle vie bokabona po belle vie botola ka mobali ngo nani na age o de yo komaki mama mobimba bokute na belle vie soko zaki mwasi akobala vie ya feba bala yo mobala bozala kotanga sele masamba ba bijou azaki mobali na yo moko vie azaki mobali na bino tala ya biso basi ya théâtre belé ba maboka pilipili yesilaka solo te basi ya réputation salité le quoi bino la réputation ne beba le quoi beba réputation no bafoué détruit yango na bokoma ki ko luka ke bo so belle vie bo côté bo koma saki moko wa ko ba ke yo na belle vie bo ajouer gabi boni ko loka boy ata dia no za mukolo ne musika ya gabi ata maxi o za mukolo maxi yo bakoza ba age mona ba mandat feza ba pré na ba mandat bijou la na mona muke pa na yo na ba maset ya gabe wa mutemba mabe olinga ki mwana makasi yo mo otala no nengo komite ki mwana ngole la ngonda nzelani yo ka soni ko mwana mama otingami mwana batu donc yo okomika ko sala ba émission kaka o sala ka ba émission sur belle vie o sala ka ba émission sur belle vie ya gabi tala santé na yo, tala mai, tala fufu. Tala santé na yo, tala santé belle vie. Ba maladi o bima o bele na nzoto wana eza belle vie mta pesa yango te. Okoy motema mabe ndiye mutu asi ya sida bo epola nini. Okoy motema mabe ndiye mutu obela maladie incurable. Tem so bela maladie mo biso to yebite Tem so bela maladie mususu biso to soko ignorer. Pour niveau ya motema mabe Gabriel a commis na ngobiso to comprendre likamba ngote. Pour na yo ya Gabi batu nyonso bala belle vie basa batu mabe. Donc il a fallu bina bo yaka bo betaka belle vie ba pika boya ko finga belle vie na TV donc muto ya ko kote la belle vie te muto ya ko luka bolamo belle vie te to tika bina bo so belle vie bo lamba ndebo mesala ko lamba misuni ya batu bo telemela ka pululu awa tsuka pululu akufa tiki bana Ganani yada dia kufa awa komi o pululu mutachela ki ya Gabi yada di poison bosa mitema mabe Gabriel obandi ko lamba makamulelo te na kata ba via batu Lucas solution a vina Lucas solution a vina yo kende mangenge kende luzizila kende ko gêner o Lucas solution a vina yo ya Gabi o yo zo Lucas na nzoto belle vie ko koma te
Au moins qui belle vie place akangisi yagola. Combien de personnes va finir belle vie? Bambou si la nyonso ba sisi ko finga belle vie. Belle vie ça lokola yote. Yo kangisa ka soki nani awa. Ukangisa mutu moko akena parquet awa. Oh, il fallait pas sengo ba pardon pour yo Gabriel moi si ya président de la République. Les lois ko la ki sabatu ke yo ndem yo be maka mutu na parquet. Na bo sa kuta kangisa nani yango. Yo Gabriel okangisa mutu. Soki lelo batu o ba sepeli te ndenge ba ofinga bango ba soki yo sepela na réputation ndenge tourna film arrive. Et ça mutu nyonso te. Mutu nyonso te. Soki sepela na vie na yo ndenge yo mesala ko boma mabala batu. Et ça mutu nyonso te. Ya Gabi banda kala depuis film ya double clic. Au moins ça Jojo Ngonda salisaka. Tala makambo oyo sala na film wana. Pona coïncide nani Irsil Pechanga. Boni buzoba boya Gabi. Oza mama mubimba. Oroki ko bateke Yona Delvi boza ajimoko te ya Gabi leke la mupong. Ya Gabi leke la kutu loa leke la kwela mishi. Ujiku mupong ya Gabi. Soko lobi Yona Delvi boza bana ya génération moko ya Gabi c'est que yo ya ça ne va pas na mutu na yo. Oui, ata boza ajimoko. Ya Gabi yo raté vie. Belvi a vie à Belvi quand même ils ont témoigné que mutu zamba leka na bomo na tika bilembo. So boza ajimona Belvi c'est que oh polo ni maté. C'est que so polo so ni maté ya Gabi. Motema mabena yo to yebi yango ya depuis kala. Mais ya Gabi okokoka Belvi te. Ya Gabi sala be mission le katati na TV5. Ya Gabi sala be mission do mesala ko sil sala. Moko koka Belvi te. Mutema mabena yo eleki eza mabeto ko bana ko dénoncer yo nyonso. Oya ko yebisa biso polo bakeo Thérèse ndenga zabongo ba tension ese bima na nzoto ba makambo ebele. Tangu Thérèse bandoya ko ya ko fingi tina papa ya batu. Aya ko bimisa Belvi soki nini na miso batu. Aya lo bazina lobi yango na nko atika mubala batu. Tangu ya ko finga Belvi nde Belvi azandumba Belvi bongo mbala batu so lobi tangu mabale bele kufa. Ya Gabi yo kango te. Misunine kweyo awa na yo kango te. Makolo no ndenge vimba bongo yo kango to tala mission na te. Kutu te na bina ta bien pela on dirait que avant Thérèse ça l'émission na bosala ki na ye bo solo ne peta msuna téléphone. Olobi makabebele pour na belle vie. Lelo ya Gabi yo ko exception ko Thérèse ya ba tension bimi na nzoto. Thérèse ya ba tension bimi na nzoto azoli azomela otambola asa be mission finga. Eloko le correcte atindira mwana na ya mal éduqué Sabrina. Mwana na ya mal apprise le quoi Sabrina pona ko finga Belvi na TV pe ko na Belvi ke soki Belvi na kuta na Belvi na ko beta ye. Ya Gabi wana misuni wana ko na maboko e okanga te. Pour les gens nazana ma be makasi penza. Sauf que ba kangisi bango yo ya ko yebisa biso ndenge Belvi aza mutema mabe ndenge yo aza mutema malam. Yo. Ya Gabi yo aza mutema malam. Yo pende so passer na yo eza salité makasi. Passer na yo. Eza salité makasi. Tala na se réserve à rebelle. Pour ça mukolo. Batu banda comprendre te ba ya ko lobela mwana batu karine ya mado bazo finga e partout na nga oyo tozo ko kote lonzo ka doza mabe makasi. Nzoka doza mutema mabe na ya Gabi. Ya oni ba émission so sala ko e ana tina mako te yo ya ko expliquer biso nanu. Ya ko expliquer biso likambu oyo yo za nango na Belvi po yo tout talibo yo na Belvi bona problème monte.
à part ki motema mabe na kokota makamba batu nde etali yo te eza malamu yo ya kosambusa bavie ya batu yo ya koloba bapase ya batu oyo ya koyebisa biso ndenge le abota mwana na ye na Batista oyo ya koloba makamba batu sikoyo yo nanga oyebisa biso te kobota Gaëtan na nani bipolaire aza na poto bota ye na nani donc mpona yo Gabriel ozalaki na posa ke batika Yagola a continuer kofinga Bellevue tantini Yagola komi ntina niveau ya kofinga Bellevue na makambo ya salité des insanités donc mpona yo maboko ezeba yo ozosepela yo nde barespecte yo babanga yo mpo yo oza nani oya moninga na biso ya lisano tokosakana ya Gabi tokosakana de nga nde eza boye na oluka matière no makasi fo na ba matière no pene ya salité bato fo bayoka yo mwana ndako ya Gabi yo mwana ndako moko ya matongi yo nga na yebi à part ba misusu baza nga na yeba ina bango te eza nani ser na nga Jolwemba mwana ndako ya Gabi yo mwana ndako oya théâtre na âge nini yo ozela diplôme d'état donc yo pela lo nimi na yo pedako bofinga mutu aleki bino na nyonso tina niveau d'étude aleki na yo ya Gabi mukonzi ya ba Teresia mukonzi ya ba Miss Lolo mukonzi ya ba tendance ne bovanda bosa réunion na ba groupe na kindoki na biso ya Gabi okomona Bellevue na kindoki na bino na kitala te na bino butu bokomona Bellevue ako beko na regretter o regretter na nini soki yo oza na mutu ozanga soni na mokili olinga balobela yo ka soni te eza mutu nyonso te soki Bellevue supporter buzo ba bino ba teso ba bota bino na maternité ni pas supporter bino la niveau oyo mutu nyonso te na ba inosa ba fingami na kati ya makambo oyo na ba inosa ba fingami ba valeur abato esili ba réputation bato ebebi likolo na bino likolo na yo ya Gabi chef wa tendresse chef wa Miss Lolo bazuma tendresse kokima te yo mwasa tembe yo sa bebiso na kapela kutosala soko zwi mukama tete tendresse oyo fungola mpe munoko nozoloba mpe ko jango bobandi yango malamu so jango bobandi yango malamu ya kokangisa bosupporte biso nde tokangisa bino makasi mpo ngana nte na ya na finga sila osila boy sila azongisi boy abalusi boy ngana finga sila nde bino bofinga Bellevue te nana yela sile te mobali mobo ya lokuta na bambele a part kana lobi makamba mese Pichard aza mobala sila te wana yebani eza mobala matalana a mobala sila te wana eske wana fingi sila na lobi ka vérité so lobi ke sila koma bafilme bamabe wi mponga na sepelanga na écriture te mpo sila pa koma te moto akomelaka ye ya lule wana eza ka vérité. Mais pourquoi on va défendre Sila te sans pour autant insulter Bellevue? Yagola mérite la prison. Yagola na yo talo dimanche, visite ça dimanche. Na yelo ni cigarette ou linga cigarette, mais c'est cigarette ekota. Ekota ka? Te na yelo ka mbongo somba kuna. Olinga pe whisky makasi na yelo. Olinga whisky na ebi. Yagola, suko malchance à la Yagola mukonzi ya prison basi chef ten wana aza famille bota a famille bota za warriors Yagola kweli lokola libata tanga deba omani nzambe nanga exposer Yagola kangami na pete nyonso bakangela kwa lipungu bacheka so ibeta so bacheka na bakaki Yagola donc yo penza bapese lo plainte mercredi jeudi bakangi yo bapese lo plainte mukoni le jeudi bapese lo plainte mardi mercredi bakangi yo tala niveau nzamba exposé Yagola
omoni yo place au vanda zonga mutu mais j'ai même ma tête à couper ce qui si là obimisa ta 50 francs na mbongo ba osenga ya gola to ressemble à ta place à olala na prison j'ai même ma tête à couper si la za roi ferré ato fingira ke bato so ba kangi oriate a rotinda pe intervention te au sengani au noyer yango yagola ouais zangaka la série continue hein je n'ai pas beaucoup à dire mais la série continue les sagas continuent les sagas continuent de tendresse lukaka dali dusu yango lukaka bua toke de pointe noire oh yo surtout yo so bazui yo niveau ma famille bata ba recharger ba plainte ba fan na Belleville modé ba na kanda surtout yo tendresse yo moningisi mabele na TV soki yo pena ba baki yo batu ba olongi sangali kamna lobi film na biso côté lobby avocat biso moto monaki premier épisode ndenge lekaki te boni maman na biso étoile mobile ne papa ne auta ko kufa ndenge film bandaki maman étoile azui avocat ya mobile ne ki e papa JR ndako tisiki Mario na ndako ya na ema to paso PC conseil à lobby soko meko simba mobile na famille kabwani to moni bijou la reine moi si à Saint-Paco copine nae bijou la reine zuo wapi mbala za nelote le deuxième épisode des okota tozala toujours focus na ba film total la film na biso to partager to tika ba commentaire et ça biso bien to même yango na ba réseaux sociaux na biso to partager c'est une façon ya ko porter une pierre na musala Belleville. Je vous aime beaucoup. Total la film na biso avocat le deuxième épisode des okota. Candy Star pesa na mwana mibale. Chaîne na biso mibale za na Candy Star. Le la sifona leka wana na tala film nino ezo leka wana po to kende kuna to beta ba tour to tcha ba j'aime total la film to partager et ça biso bien et sa façon ya ko soutenir Belleville Candy. Quant à Yagola, la Gola est bel et bien arrêtée depuis hier, en pleine émission. Il y a Grâce Ouelo a tchebe émission nous on a privé. Boloko kwa boyi ko aider muninga na surcharger muninga. Atika ba vidéo na éviter so atcha on na privé mais stock télécharger qui, to capturer qui déjà ba vidéo. Place au finga Belleville makasi. Na vidéo oyo a finga ki Belleville. Tina nzoto na ya bo mwasi. Ale ya gabi ozo fungula munoko na eza lokali dusu pourquoi dusu elaka. Oyo yebisa biso nini ko Belleville asa motema mabe pourquoi kangisi ya gola. Do ya gabi nga na yeba iteke yo oyina Belleville tina niveau oyo. To ana tina na ote na famille bota. To ana tina na yote connexion esala ke ba film ekota na YouTube ya Belleville. Yote ozanzambe ola musa Belleville na bomo ya gabi ozamute mabe somba bitunga oyo bana memela makambu oyo luki banyama loka ba ese ba mida na ba mura kizengi na tana bango te po baza bata pasi fo batanga koma Belleville ndeti bino bobenga Belleville treza pasi e a pasi na ebela loba na bino te ona lobi na bino de ekoki tokuta na air moko to c'est la matière bato baké parquet to c'est la matière ekwe beaucoup si vous allez faire ça tendresse surtout yo na lo ba bien yo se tanga comme un tourneau luka de du so kota po yo so ko komi parquet o la te mala mo kamnya makala waka yo faut que paie maintenant na makala. Ou alors nous faisons dans kimia nanu. Audience beba nana tana yo faut zakuna. Place na yo za place eza na prison. Yago la place eza na prison. Zuma yo mama na bino ndenge makole pasuka ye na ko pepa mai kuna na yolo na kalamu.
tokotala no nenga kozanga no liputa kolata pa koma na prison aya kotikela fufa kolia nengo linga kolia mingi yo Hervé yo longi lokwa baba Hervé longi lokwa baba longi lokwa longi ezanga lo moboy bobonga mabien yo ya fifi yo ze longi lokwa musapa likola munene yo lokwa pekisaka mwasi na grâce liwelo aza nzoto lokwa mutabela malade ya kati lokwa pekisaka mwasi na ote yo komona lokwa mwasi alesaka yo ozana makasa oloba na mwasi te obongama ndenge baloka etale na prison oloka etikele fufu bokozanga bisika kosala bemission bosala bemission na kati ya bawese bino kasi bezaza ata bino te bafani ya Belleville nde batomboki ndenge muteke alobake ye akokomaîtrise bafani te ndenge mpe bafamille libota batomboki basala makambo na bango ata biso nde tozabe toyebi te moto akokanga bino bokoyeba bango kaka na parquet surtout yo tendresse yo moto opesa baninga matière nga nayebi yo olinga koutilize bato koutilize motu loba yo osongi nsima oloba te mpo na video baomona te baomona motu wana kesala prison okoti bana bato na erreur yo nde fo bakanga mpo yo nde pena mayebo akopola pena nde tendresse nde motu fo bazwa tour oyo deuxième tour fo tendresse boni buzoba boyeko ya gabi yo mama mukolo boyeko ba keza ashi mwana Belleville bino mama kala ba Teresa batakala bilonga bino relaxat olela ndaki mwana boye pardon badi voilà on est arrivé à la fin botika malamu famille bota boza toujours branché scotché na chaîne Amino Congo Victoria TV toza wana toki kota na sous-marin mbula pe yindi na mwa ndeto tambola ndeni lelo photos wa suite ya gola il photos wa suite ya mukamate ya muninga ba mususu ba o kokwela libabe lelo yo sakana na pe crime ya to bata bila sali bangaji bo s'abonner massivement bo tika ba j'aime bo partager et que ça la biso vraiment bien nzamba batela Belleville abatela musala Belleville apesa beaucoup d'intelligence et sagesse lisusu koleka makila na yesu ezinga ye bisika no sa kozala tala mutuka chauffeur amema mutuka Belleville nzamba lola azala na ye protection nkolo ezali kola Belleville kindoki ya Gabriel kindoki ya tendresse kindoki ya Miss Lolo kindoki ya Gola kindoki ya Sila na ilongola misala na ye na ba nyama na batu na ye nyonso lisanga na monde molili ba mona Belleville te a bon entendeur sali to komi na biso na suka merci na bayinyo so bozaki ebele pona kolandanga merci na yo mto tiki ba commentaire merci pe na yo mto finginga merci